esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois la babonye na biso ya Océan du Congo tika nzambe ya lola apambola bino pe merci na bino bato bozozo libako ya kolanda biso ko partager l'émission ko like nzambe vraiment azala na bino bandeko balandi lelo vraiment tokoloba manso bazali koleka la République démocratique du Congo pambate tango to bandai koloba bandeko mususu bandai ko mona biso lokola tozali ba ene to ali bato na lokuta to ali bato oyo ya nkanda to ali bato oyo ya makambolo lenge kasi lelo bino banso bomoni ete moto azali na moto ya mboka ezali bongo Kabila bomoni bongo ezali bobele ba Rwanda ba mitali sisiko poasa ete biso nde tozali kokonza mbutu bipai na bipai alors esengeli Congolais à se prendre en charge esengeli Congolais partout ozali na éveil patriotique yango no moni émission to analysaka ensemble la chaîne de bino ya Libération na molobe nango Océan du Congo yango lelo penza to ko panza teke poto la kisamusala ya Denise ta on alobaki batebele bayoka kite nini Denise ayaki kosala pembeni ya Félix nani atindaki pe abani déjà ko achever mission na ye to solo la bande ko ngai. Merci encore une fois na ba pour Angola no bon dia bon tarde bonne nuit la émission ko komela bino la reine queen maman d'Angola na mokita na Florencia Matondo Mido. Merci encore une fois la Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie vraiment de ko ngala za posa na yo obenga vraiment to solo la. Merci encore une fois la maman Célestine benganga kaya mwana weza urgent en tout cas bande ko ngai bolembate partout bozali José lo mami toyo cabine vraiment partout bilo bozali bobenga biso mama Sidonia koyoka te mama Célestine telanga Chantal Tambila boni na mwana boni bongo mama Béatrice pe akoyoka te la Suisse botelanga ndeko langa ya Suisse oyo vraiment ndeko langa ya Suisse giwa nzambe bujelenga ye ba makambo oyo nde esala biso moi bien quoi bino bato bozala bino pe na Hollande bozana Hollande vraiment toyoka kobenga na bino mama Célestine lokale mela tozana posa na yo mama Célestine na France ba mama ya moto mojali ndeko langa ekanga botelema vraiment Jean-Jacques Lulungu joyeux anniversaire à toi tozana posa na maman Koimpumba tozana vraiment na posa na yo poete tosunga mwana oyo lolenge kani pasi ezali kokomela bango esengeli bakunda mwana badi ko pola akoloba lingala mwana baby na le côté français ba bid ko décomposer mwana baby c'est ko toze la justice lebe na Félix oyo ko sala mate ndi yango peza na beti mbela le bango la lobi bande ko obolinga kangai bande ko nga la France partout bozo benga bande ko to sana molo mbango to kita to somba cercueil to somba biloko to timo libulu ali bongo mona kongomani oya kufi lokola tozo okazo ko mona ye oleba bwaka ye to asilela ba tchaila mo poussière na molangi ekoza malamu te je sais ça Félix c'est corrompu na l'équipe bande ko balandi na banzi boko benga ngai mama Jawa bon rétablissement batumso balobi to baka bon rétablissement to baka prompt rétablissement yango to lobi yango pe to lobi lisusu nani te babe il faut que moto kolesali pene beleto ko monana te vraiment partout bozali ba oyanga bobenga nde to salaka bande ko balandi na koloba na likamba Denise to yebi ete to komi na pasi na ko beta na bikanga mais na ko yebisa bino uta kala baki Denise azali mission ya ba Rwandais pembe la Félix bomoni te tala imposition ya Denise abandaki papa leki akeye po abandai ko boya budget papa leka bandai ko lobalobi te bino kana libota ndenge boko tambola bwazaki la maison civile belo so boye papa leka kendeli ko la dispute na yebisi bino aboboyaki botala lelo Denise afungoli porte koke alobi la lingisi ko bayebanga ba profiter Denise alingaki ni asiama akota avanda la libala ayeba position bayebise yeba sa koti bipai na bipai ati mwasi mobimba linga feti loko eloko muso epa na ye Congo ezolo belé loko te Denise atala kateke mboka ya na passe Denise kobima kotambola obozo mo lezo yebele daba na biso misala la bango yango wana Yako kende mabe bande ko dangai to moni pe André Kimbuta retour avec force na Kinshasa André Kimbuta aye André Kimbuta balobaki o mais enfin André Kimbuta akela ki soins médicaux André Kimbuta azongi
Denise ozali mwasi tika eloko ozosa na République démocratique du Congo. Congo eza mboka lote eza ya Kabila te eza ya libota la ote. Tika eloko osa na Congo. Oyebi bien mission ba pesa la République démocratique du Congo. Oye pour détruire na mobali na yo na mboka. Mais oye baka ba mama ya Congo bako tika yo bongo te. Bana ya Congo bako tika bima bongo te. Eloko yo sala na este tika la bango pasi basa ba soldat bazoka bakala kanda ba bisinga mama zongela yango po ayeba ke to kala kanda. Okenda okima bango na aéroport ba sensibiliser bango. Oke ko fa na Rwanda ko bina poyo memela biso o elubela o memeli biso. Mais tozali ko yebiso ke tato abokola asase wana akosana na Congo te. Bande kolo ba Rwanda opesi bango lanzela ya Kagame lanzela ya Kabila. Po bango babata malasa mu Congo po yo o achever Congo de kolanga mission na yo ko salama te. Ozo trahir mobali na ko trahir République démocratique du Congo te. Félix n'est pas Congo. Et puis Félix il n'est pas congolais. Bande konanga eza pasi pema. Pasi pema pambane. Makambo ezo sa mala Congo soto belité. Soki to telemité. Soki to sunganité na mutu, na maboko, pe na makolo. Congo ekufi. Congo ekokufa. Congo ekokufa. Pona nini? Félix azali kosala eloko te IDPS. Na batu babango o ba telemaka la balabala, non koni, non identifié. Bango nyonso ba yi che maboko la mutu ba oli kimo balobi na yebisa bango soki gouvernement bimi boko yoka gouvernement bimi epesi machacha tango epesi machacha nini sikoyo na yebisa kabino soki boli bato bolandaka na lobaka la bilo ete Kabila lobi akobeta Félix na masasi te akoboma Félix na masasi te mais akolongola Félix nde la mibeko omoni biloko asali Félix bomoni mibeko ya Congo ndenge zolongola Félix na bokonzi gouvernement na bango ebimi na baki Molière azala danger Israël azala danger parce que Israël abandaki liboso ko côté la Félix po bomboke salaki mais après ekotala ke non naza mopanzi sango bomboka tango esala Congo ekokufa ngala kozala humilié parce que mutu ya mboka na biso ko sa eloko te ba premier perdant ezali ba kasaya nzele zate biloko kolie zate la beta kambela na bi masangu na kasaya ebungi lelo masangu 10,000 francs ekolo mais la kishasa to zate la ekolo soki 2,000 place au masangu eza censé ya 10,000 ba kasaya ba kimi mboka ekolo ya nzala nzele zate ba ko kunda bango ba force commune na mboka ya Félix tous les baluba wana mibale ba ko kima mbuji mai boye konyokwa mana konyokwa ba bato bakomi ko kima mboka kokele ko vanda libanda ya mboka ya bapaya po eloko ya te kula peso bake ko vala babandi ko bete bango ko boma bango bakomi ko mosala mosala o elongo bane te mais fachi beton nzele ali te yango boni Israël baki tango boko ba beton c'est boko réfléchir ke boala nzela te boala ko lia te ndelo ko balimba boma e abi moto akolo ba 2 ans Félix a sali loko te yebisa ye moto chaye pe ya boye moto yango moni ba ko ningisa me biso lokola to lingaka bato nyonso to beleli ndo boli lobi benga basa mama nyanga ba kenya bo moni batiki da ba ko ta so to a distrait un permis soga la muka oye lisu likolo ya lisu ba te failu nde bokonzi tango na lobaki bato ba ko yokanga te o président ko kela ba catholique to tali likama ya malonga te to bi président ko mekate président la biso ayokaka président place aux alliés direka mwalimu boyoka kande bozoyoka biso bongo nde malamu fumu muzitu Blanchard tozana bino longo Cordon Joël to simba liboko na liboko et tumba la biso eza noble merci na fumu muzitu alobi bobimaki e maloba sacré bokanga maloba tokele élection te banomaki bino biso pe tokobimisa bino bongo dans la rue
nde yango moni eza ko bunda bande kwa UDPS ba bengi mamoseya biso tozo banga to bimisa trouble po to kokufa noki aloba yanga te bato UDPS yango moni to provoquer la muka o eza peuple po président eli acha biso maboko ngalo bité basala bongo te fallait bokende bo sengo audience bolo batande boyebisa nga na kuku. Mais bon poudrer parce que vous êtes des Congolais, vous allez subir conséquences et manœuvres, puis vous binoté. Na soli la bango tango molai. Ba sengi bolimbis po o ezala ki lelo banzi boko mona. Et lubela pe alelo liso elekili susu na biso ndenge na ko ya la plateau boye. Kuna na tiki show boko mona bilili ya changu boko mona tedi boko mona bango tout lelo nko sopa bango parce que za ko inda eza ko inda kino asa sundenge bilo bokanisaka te abi este ko kufa za libéré bato IDPS ba kimi nde na websa bilo bokomona bilili ba pakati ba komi kolela mamoseya to yaki de te garçon wana banda ki maître wana kimi pona nini bande kolanga ezali pasi l'homme puissant peut ça kombo na komona nani Gilles a pakati merci encore Gilles a pakati a komona na te Gilles porté disparu ba kela ndako na bango ba kebwe pona nini koluka kama kambote liwa ya papa honoré mbande ya limoko ya liwa oyo e pesi lisusu ba résistant makasi nkanda pambate papa honoré a été tué wana na gangi bakasi babomaki ye mwana mboka lokola lobi babenge mwana mboka me ngana longoli mwana mboka na tie mwana ya Rwanda Félix Antoine Chilombo ayebi criminalité ezo salama posoka ayebaki te ha bako laisser le gouvernement na ena sani bande kolanga Kabila lobaki la tindelo Denise apesa o lubela ponga na bima sikona ya kosala makasi de retour à Kabila avec force yo congolais lobani na yaka ko yebisa bino ba vérité parce que dans mo pandisa mo investigation eza chaîne ya libération toza ko ya kosala musala ya conscience na yo peuple congolais ya ko éveiller conscience na yo na tango oyo makambo lingi ko banda ma po eza chaîne na bino ya libération chaîne na bino oyo tokomema yango tikino na suka to banga te pamba te papa ngbanda babomaki ye bandeko na ngai tango bakoluka kokele kosengaka lino ya Lumumba ezonga te tokozala mona Lumumba awa na mikolo mizali koya ako dénoncer bensanité yango nazali koyebisa na famille ya papa Lumumba bitumba na eza noble abundaki pona éveil à conscience abundaki pona parole ya prophète Fumu Kimbangu ya kozongisa bayindo balongwa na komi banga balongwa na kosala bwe molimo mwa bango mozala na boumbu te libota ya Kimbangu etelemi plutôt ya papa danga Lumumba tika maloba oyo biso to kosalela oyo sengeli bilo bosalela alors bo pesa ndeko la bilo maboko division soke koti toza ba prophète malerté mais ali kambo ya Congo Lumumba azali lelo héros national mais héros na yena bilo bo sepela ngote alors boko sepela ngona ndenge biso toko bunde tumba boy tozo indépendance totale bino nyonso boko za récompenser parce que papa la bilo tanga bundi bon moyi na eza na ngelo te mais soki bokoti bakoko Lumumba bakokolo bino tout bolobi bo déstabiliser ndeko la bilo mobali azo 7 ans. On n'est pas des lâches, hein. On peut s'habiller au passage terre, parce qu'on a beau trahir Congo, puis beau trahir combat. Attention, attention, je vous l'ai dit. Famille à Lumumba, attention, attention. Papa la belle a un angeloté, hein. Un angeloté. Minouana, ça dit absolument rien. Mais ma valeur, naïe. Nous autres qui sommes Félix a trompé le la bambon à zopé sabilo parce que tu as beaucoup lié de bambon. Bon s'enrichir te la sima papa abino hein. A kufaki alobina kufa azo pressé du wabi bobo mangala kende. Torture azwa bacha mutu la nzunga acide. Attention so ngai o naza mutu leta za noko nanga na ko kama bongo yo. Histoire wale le sakaote. Histoire wale le bela ko le côté. Likola ka tukubianzo ngo teka ba valeur. Attention bo soutenir biso tout. Toza derrière. Mwana Lumumba o telemi alobina boy li kama peso Congo to boy parce que tozo ke na bitumba la biso noble bande ko balandi Congo etengami
Alors tu es tous ça Congo la Nzela. Merci encore une fois là-bas à Est. Jour pour jour, 10e jour, boza ko Angela Bitumba, 11e jour, 12e jour. Ba interpeller Kabila. Bande ko langa bolo ba eloko. Comment Batuya ba ko interpeller Kabila et pourquoi pas Félix? Qui dirige ce pays? N'appelle wana. Bino ba bengeleni, ba bengele po balobi bana ya Est ba telemi. Bana mike, mikolo, mi bange balobi to kufa. Potolembi, to kufa, pour la Est la biso ekendete. Ba interpeller conscience ya Kabila. Est-ce que c'est le Babylone de l'autre côté? Commanditaire, na benga ki Obélix ba tu vas comprendre le langage za retard. Balobi assez multiplié, bon monité. Ba a des flairs, ceux qui ba défailer, ceux qui ba déceler, na bilo ezalaka, ba Codeco, hein? Ba CCDP, ba CCDP ya papa Odombo. Ba ni ne bimi kuna. Afdeler, ba biloko la bilo so bota kuna. Na bisa bino Obélix. Ba interpeller balobi papa le silo batu boy et ko zape malamu te batu bakobelela batu batomboki toko beta fimbu bakobima toko beta fimbu bakobima alors eloko wana interpeller conscience bakinois interpeller conscience ya bana Congo interpeller conscience ya ba Mongo interpeller conscience ya ba Mbuza interpeller ba lokele batu tout ba Congo ba yombe ba nini biso tout totelemi tolobi sikoyo face faire Félix na Denise oza envoyé aye pembeni ko batama aye ko luka ndenge ni a déstabiliser Kabila joue son rôle aye bisi ba député a bomba ki liboko la bachi 200 ba komi 200 Molière avait dit soki tozui mbongo te tozui makambu te makambo ko beba yango moni ba okangaye na yebisa Kabila za mungongo nzambe ko bima kati na satana Piton azo yebisa basala nzambe ki bana na nzambe nini nanga nana yebisa ki nzambe et puis bomonaki na légion ndenge bakutalaki na Yesu amonika Jésus be fils de Dieu abengela ba classe nyoso satan yebi biso po asala ketide na yo po déstabiliser lelo oyo tangu ka sama azo yemba debout congolais azo présenter gouvernement na parlement démissionnaire batu baboyi gouvernement c'est quoi Félix a osa aboni ndomone lelo IDPS belaki Kabila azokende toujours ko triompher yango moni biso ba congolais tolobi boye totika koloba vous êtes des faibles non langage wana eza langage ba traître ba collabo à date d'aujourd'hui peuple congolais fungol mandoki nazali ko yebisa bilo boye Fayulu Muzitu tant na ke Fayulu o kamabe président Eli na fumu Muzitu yandi kaka ba ouvert basi ba telemesi tango yo zo kanisa ki bango ba lobelo ko tenga butu na biso lelo ba lobby déjà tango to aki na kukula bosangani ba lobby bino tout zage boche moninga bo webo mamo se kaka bongo donc ndenge toza boye tozozela la biso le côté toza prêt siko yonde ko yoka posa ko sunga biso yonde ko za kala posa longola Martin Fayulu na mutu na okeo Martin Fayulu azo sala le côté la lisi batu baponge ba bébé Muzitu azaki premier ministre ya Kabila asali boye ndeko na ngai bango baza déjà prêt ne tumba pe basi batindi ki peuple yo mona de peuple la biso sala makambo ezo sala ndeko langa tuna ki chasse en danger bila bo mona teke ba kambilo sa ba député mutu la mutu komi ko zonga la commune e pona okele kolobela buku mesa commune e bosi bo mona biloko ale salami ba osa ba marche ke le tina ba bureau ya bango kolobela ba buku mesa la bango pona nini Martin Fayulu m'a dit président Eli apesa modor pe apesi alobi na lembi ekufa batu etikala batu na lingila mona bino peuple de quoi vous êtes capable yango moni peuple a télé c'est quand to senga nini yondeko oyo vanda kaka la licho yondeko vanda kaka Twitter ka posa la méga ofele yondeko vanda kaka polo baka c'est le moment bo soutenir bana wana moto la bango ezongi po ba kambio la babale balobi trop c'est trop to lâcher to fungoli gâchette to boaki ale bilo bokene po ezala ka bango ba tia klikli ba se ba che ba lobby yango moni batu ba sangana ki lelo ville tombe changu tombe pe dimanche kozala tombe Félix ya bangi batu wana ba bangi po bokene za ka etumba Félix elise bango te botika parce que wala nde bozolongolanga mais biso to lobi boye kotika ze susute kotiki ate boni sisala ngambimbo ofuleja la kinde yango tolobi boye bosunga bana wana basala biloko
bana wana bazala biloko au moins ba côté les jeunes à 3h du matin ba comme opération à côté la biso bandako mais biso to lingisko to sala bango bora lokoso pour to finir na bango une fois pour tout bo soutenir biso eze soutenir malobate parce que to tout moni nyoso mboke baby Félix bomoni ba interpeller Kabila mais ba interpeller Félix té parce que ba yebi ke moto akokitcha moi moto aleza alors biso to boye moto alekita bala est bozali banda moto ta ekiti té boko bunda tozo récupérer mboka la biso lelo yango le ko interpeller conseil pe ko benga bilo bato bolinga biso bo pesa biso o ekoki bo sa la biso makambo to silala ba biloko na ndenge bolingaka ezate ke tango benga mamo se ali kamongo zaki asote na ebisi bilo de yake président basi balobi to libérer makambo to kangi ate le côté o ekoya eya yango sikoyo makambo bolingaka yango siko peuple pe ye wala nava bozong sa peuple simate bamboka nyonso o bazala bandeko la bango na poto ba diaspora la bango basangisaka mbongo mpona kotindela bango babunda bitumba mboka moko te bunda bitumba sa mbongo eza na France po balonga bozala na France botu na histoire alors ceux qui peuple là baza soutenir te ceux qui peuple wala bazolia te ceux qui peuple là bazobunda te oyebele oni ko salama neti ngamonde la zabo lebe azolukanga kolukala zolukanga na bien to akorampenga to asalanga mabe mais sikoyo nakokende te mais ekomi sikonga na bangoni nzela litengu beko de songa nazoleka la fola banga so na kutela bato lebe bango pe baomona ke o seya wala o se da ebite loko dina salaka o seya wala na ebite est-ce que sikoyo kolukala songa suki mbango et comme point d'interrogation c'est quoi faut la zaka communication na bango soki mbongo ye to tindela bango ou bien bobengi bango o tindi mbongo pour la nini il faut biso pe to mi batela pour la nzela au moni siko insécurité autant tozo comme nango c'est parce que to lingi mboka yo siko ndeko la biso insécurité na ezani ezali ke mi bongisa tindela bandeko baliawa baza na renfort mamu ngate kotela libumu ameli mo mai lobi akoyoka courage tozala biso la mbongo te mais moi muke tozaki lango to mobiliser malweka wapi ville ba ngomoko ko batali be babi awa na beaucoup mais donc na yeboko ngobila ko lobi so bo sali erreur bureau la ngeza la ndele bo so ko tumbama bano balinga te donc na batazan to mobiliser ki poto saki ni to bimisi poto ba bazonga na transport mais tozaka lango te amour à patrie ngwana yango na yaki ko beta mbela ko lobala beloke ntangu zifueni mot d'ordre c'est pesami to telemi liboso to sako kile bozo msabiso simate poto ya kate bo pesa lo muso za kapé bien te yo moka ko yebike mamo seya na kala mo numéro de yango za affiché benga ndeko lobaki otinda ba donde ni numéro za affiché misusu ba obenga ngaka bongo nzoka ne ba kolabo batindi ba po basanga babe le 28 la zo sukisa le 28 eza moko pe eloko bandeko yanga soki bozala eloko ko benga ba jeune wana déjà baza mobiliser ba telemaka bazala ka déjà zagé l'ambassade de France pour ta mosusu na nzela ndeko la biso dombo to libérer conseil moko dalingi ko pesa bandeko yanga ya pariko ya papa ngbanda oto yoki to katango bongo ezali moko stratégie ya ba rwandais tolobi na lisanga nde tokolonga na bomoko nde tokolonga totika papa abimi déjà partout la mitema ya bato partout bato babandaki boko ignorer ye mais loko sala ngaka passeport ndiba ka mto soka kufi atango se asola kufi lelo ndela ko mtu balamu makamba lobaki lelo tomoni yango bomoni basase wana ndenge ni bango babimi alors ndeko tika ko beta temeke baboma papa ngwana baboma ki po bamona e komba na ye ndenge boko baolinga basala ndeko la biso dombo le 28 tout congolais et loko nyonso ko mona likwangola ndeko lobela nga bomba sekele tele tumbanga na oloba na bomba sekele ni ese nzamba bomba ba sekele la ko bombe ya makamba kati mais boy photo lobela mutu soki to yebise teta musa ko yeba ndenya sala ngote o ezelo ko yakile tumba moya ko bombe ya teme to bomba ka sekele o soki nzamba lobito bimisa teme wana ezaki tumba ko préparer peuple congolais place no sa ozapoto ko bunda ensemble te to komine tumba ya lolenge mususu c'est le moment sunge kolona yo ko zwa likambo hotele tia muninga mususu o chiola te place ngo ke lia ngombe
ça héros wana eza etile ekita la Congo place olingo ke kombela moi bière na yo balazo moi mo pepe te okozo mo pepe ndenge nini pomboka eza ya kokufa mais bande kolo bandimi bake le délivrer mboka to benga junior amonani ba menaça qui est vraiment bakele ko boaka ela mai moko soki chwenge soki mai nini yango mais néanmoins amonani mengane na tokutani te nzoto eza malamu te bato bo lukela ntela ya singa peut-être ça la problème à téléphone na ebite soka sa chesi mais pas ya mutu en tout cas bo lukaye libote benga kinga mais naza la moyen ko kele kotala moi c'est na été parce que naza de l'autre côté abali na nte ya papa miso balinga chine ba babali te moi chéri ndeke zalaka akenda ka kotala e mais moyen na kende ezate et pas famille na parce qu'en tout cas naza de l'autre côté mais na laka ki bango soki nzamba sungi to ba ko monana na banzi kabuyo simba ka téléphone po bata bapel na komi na ngape presque la suka en tout cas bande ko la ngai to sungana o ezali phase finale ya nzambe tata kimbangu ayaki azali awo biti la biso ezali to teleme